mpona nini bino bozali na bavile bobengaka biso toza na bamboka bandoki ndoki ezali mutu oyo azali na mayele ke na mokilo tozomona bato ya lokuta bakomi ebele mingi oyo surtout oyo bazali kobenga bamaître soki spirituel na yebite mbuta na ngai na 2001 soki nake kutu na banona quelque okoboy 2001 boyebaka kombo ya maître spirituel yo oza na problème benga ntu mwana ko banga te awa baliaka batu te modèle ya batu oyo bayaka epa na ngai bazali na baeglise minene na bakapitale na bamboka oyo bino bowuti kuna bazali donc kuna kutu na kokota te wana bapasteur voilà babengaka bango badadi soki badadi bango wana na mbongo nasengaka te soki yo omoni makambo yelaki esimbi okoluka ngai to okotindelanga mwa sukali mwa kafe esalinga malamu na biso ki mpe bacontacte yo te est ce que na Congo central eza mpe na bato oyo baza makasi ya part yo moto azali te moto azali te oyo esimbi pouvoir ya spiritualité ya Congo central ezali na cataracte ozali na maladie ezali kotungisa yo ozali na problème financier na bosa na te yo ozali na oyebi ke na 2015 obandaki kosimba mbongo mais 2025 osimba susu mbongo te il faut kolandela ngo oyeba nini ezali na kati likambo nyonso te babengaka temps ba spectacle wana topesaka yango mingi na bakatiere bakatiere twasenga bino ba spectacle wana mpona ko fe edingwe oyo kuti kokufa wana azali lokola mutu oyo pena afongolaki nzela ya komema bakatiere awa na mboka bango bamindele baye kozo bateli bino na bible o nzambi tango ozolobela mutu ke nzamba apambola oyeba ozolakela ye mabe. Bonjour, bonsoir, amis fidèles internautes, les amis de Miss Girl Télévision. Donc, nous sommes sur votre émission Awa Bisso. Laisse-moi de vous dire que tous en Congo de la République, la République démocratique du Congo, Mboka Elengi, Nalobaki, Bayaka, Bakutaka Bisso, Bakendaka, Batikaka Bisso, Ata Awa na Congo, et Sera Tozali, et Zakara Bisso. Botu Nanga Tozawapi, tous en Congo central, précisément na Matadi, la ville vraiment ya Matadi. Tout na otambola mwa mukie, na ebisaki bino ke na kosala o basala kite, na kosala oyo basala kite pour Awa Bisso. Eza chaîne, eza émission oyo talamaka partout dans le monde. Tout otambola pena na ba pays tout. Ndega ebandi bo GSM production eza déjà ils ont représenté déjà Angola mobimba la kati ya Congo, Angola mobimba la kati ya Congo central. To découvrir mambo belé to solo na batu to solo batu ba vivra awa ba centro ba vivra awa metro bazalaka awa batu tout o bazalaka awa ba fumu batu tout o bazalaka awa ba artiste bazalaka awa en tout cas to pesa bino information pe actualité nyonso o elekara na Congo central. Laisse-moi natambola mwa muke na kendo kokutana na moko ya bankale ya mboka oyo ya Congo central toza na ville toujours ya Matadi mais na rivière na biso oyo ya Mponzo. Voilà, ya rivière na biso ya Mponzo nde totambola mwa muke na laksabino Congo central na mobima nango pe bakolo Congo central batu basimbi Congo central ngaye na pesi mbote na batu tu bazolanda nga siko patuki ya malumière ya lemba nazandeti bakoto na pesi mbote na GSM production mobimba direction Luanda nazandeti bakoto nazokota mwa malembe en tout cas mutaga sima ba caméra na kosa bino te na ebite na otanga kombo na été mais GSM etamola ki bien quoi vraiment ba réalisateur nanga baza très fort de bébé l'émission oyo Awa Bisso nde kaka ezalaka c'est-à-dire na okota na kendeko on ngape susu bitambola nzambe na bungi te awo vraiment le koto pena bangomba banini ndenge ezalaka kaka Congo central na biso to bi de Matadi ote bangomba banini ndenge ezalaka donc ndina zoki malembe donc
na pesi na mbote pa ya boss Fiston Lema puissance makasi ya Congo Central boss Christian Lema tambola na ngai Kombo Matondo vraiment nakovanda vanda kwa kuvanda tadia mbote lisusu mbote toye na équipe mobimba ya GSM Production Miss Girl Télévision émission awa biso oyo batutu mokili mobimba batalaka toye kotambola mwa muke koto toyeba mwa réalité ya makambo eleka na matadi na Congo Central na biso. Premièrement, moi j'aimerais que bato bazotala biso bayeba tozosola na nani kombo pe oyo zali Matondo. Ngai bandeko boko benga ngai ntumwa, boko kiko benga ngai mfumu, boko kiko benga ngai ntumwa wafidiswa. Nazali moko oyo batinda na mokili pona kosunga bandeko oyo bazana problème ya ndenge na ya ndenge. Na uti na mbatambengi na luozi nde na eko kutana na bino awa na mboka ya Matadi. Soki okobenga ngai mbuta, okobenga ngai ntumwa. Matondo. OK. Yo ozana kaka mbuta ilakisi nini? Ezaka mbuta mukolo. Voilà. Mbuta elingi koloba na lingala bakoki kobenga ngondenge ni. Donc lokola mutu oyo ayebi makambo ya likolo ya ba mikolo oyo babota misempe. Donc ngai na bima na mokili na mayele ya koleka na ba oyo babota mi liboso na ngai. OK. Matondo. Vraiment. En tout cas, to découvrir moi mon kepe na likambo etali nanu Matadi nanu Congo Central ici katozali. Congo Central eza munene. Mais baike bazana posa baza mwa boyebi. Mboka nini oyo esimbi pouvoir ancestral, mboka nini oyo esimbi bokoko to kisi ya makasi ya Congo Central. Ya Congo Central bon. Awa na Congo Central tozali na Baflevi, tozali na Cataracte. Oyo esimbi pouvoir ya spiritualité ya Congo Central ezali na Cataracte. Banyanga bazali, OK. Bandibu bazali, Bantandu bazali. Mais quand tu soko traverser na ngambo ya Baflevi, soki o traverser na ngambo ya Baflevi kuna nde bayombe bango nde basimbi spiritualité ya kuna. Mais quand si Congo Central mobimba ezakaka na esika oyo esimbi spiritualité ya Congo Central ezala bayombe. Bayebi makambo nyonso oyo basalelaka ezali ya Cataracte. Esika yo salelaka mingi za wapi? Oyo ngai nazali na Cataracte. Matondo. OK. Oza na Cataracte esika wapi yo ozali Cataracte wana esimbami makasi nango eza mingi na mai na nzete na zamba esimbami wapi? Biso tozali limité te. Tozali limité te. Biloko nyonso oyo otangi mai nzete mupepe zamba oyo babengi nyonso zamba tozali na kati. Spiritualité ya biso na ba Congo ezali limité te. OK. Na likambo nyonso yo oyo okutami nango za nango posa okozwa yango na ndenge yo ozali kolukela ezali limité te. Tozali limité na eloko te tosalaka nyonso oyo esengi spirituel. Nyonso ezali spirituel bosalaka yango. Ezaki na mbula nini to ebandaki ndenge nini po yoza na pouvoir ancestral oyo? Matondo neti ngai kala mingi te nazokokisa 40 ans. Mais pouvoir oyo nazwi yango na libumu ya mama na botami nango na bandi bikamusinga na âge ya 8 ans. Bandeko na ngai bo comprendre muke moi lingala ezalaka pasi. Vo Louise mundinga vata mono si vova kwa. Songe mekuiza pena ndinga ya Kikongo muke tuba. Donc kikalukunu yai ya kimvua mamuke na yao ya kimfumu bapesaka munu mubakaka na âge ya 8 ans mubandaka deja kusala mambo na kati ya yinza. Message mukeza bakupia mbuta na munu eti bozo yamba batu ya ndenge na ya ndenge. Bazo benga ba maître. Ngai nazali maître te. Ngai nazali ntumwa wafidiswa.
na yana mokilo pona kosunga poso moyindo poso pembe eponi ekolo te ozala muluba ozala nani eponi ekolo te yo okutani na problème yaka loba limero ezali wana yaka loba nini oyo yo ezali kotambola malamu te bandeko mosusu bozali kokutana na bango ngai nasengaka mbongo te nazoloba malamu nasengaka mbongo te problème oyo oza nango kaka eloko na koloba biloko tosalelaka tosombaka nayebi te soki moto akoki koyeba bilembalemba bilembalemba ezali makasa oyo esilisaka maladi ebele mais avant kozwa yango kobuka yango na zamba tobwakaka mbongo mbongo yango esinifiaka mutoki ya muntu oyo azali na posa basunge na likambo oyo azali nango posa mena peut-être ngai nakolobela yo biloko tokosalela ekosewenga boye yango nakoki kolobela yo lisolo ya mbongo mena mbongo nasengaka te soki yo omoni makambo yelaki esimbi okoluka ngai to okotindelanga mwa sukali mwa kafe esalinga malamu siko mpona nini bino bozali na bavile bobengaka biso toza na bamboka bandoki ndoki ezali mutu oyo azali na mayele Kadia Mpemba azali ndenge moko na ndoki te Kadia Mpemba oyo alingaka bolamu ya mutu te mendoki ye azana mayele oyo ya ba ancêtre bankulu na biso tozali na ba ancêtre nyonso bazali awa balembangala njongo bazali Fumukimbangu poso moyindo bobunga na nzela te yo ozali na problème ozali na maladi ezali kotungisa yo ozali na problème financier na bosa na te yo ozali na oyebi ke na 2015 obandaki kosimba mbongo mais 2025 osimba susu mbongo te il faut kolandela ngo oyeba nini ezali na kati le kamunyo sote babengaka temps bino bolobaka ka o ezata na ye ozomona muninga bozo sala na ye compagnie moko ye azokende likolo mais yo ozo tiktika na se ozali koloba ye ezata na ye ezata te telema tout mona bino aye awo yo okutani na chance ya koyoka tout mona yo limero ezali wana yo oza na problème benga tout mona ko banga te awa baliaka batu te vraiment awa ezali te esika oyo basenga bino opesa boye pesa boye te oyo ezali kikiti kinkulu na yo yo kikibokoko na yo bakoko na bino basala yo nano kutana te na place ya transport obezo sombe loko na transport ozo pesa chauffeur olingo pesa mo chauffeur azo lobela yo ke te opesi déjà bo sali pe débat opesi mbongo te mais kasi ba ancêtre na yo ba futeli yo pona nini kikiti kinkulu na bino botsaka ngona nzela te poso moyimba surtout bino bokenda bamboka musika mayele ekota matondo mbuta na mbuta olobi ote olobi obandaki makambo oyo pouvoir oyo lokola héritage batikela ki onko tikela na âge ya 8 ans mais là siko na âge ya 8 ans ndenge yozwaki makambo wana bandi ko salisa batu nini oyo yoza na idée to maladi nini to ba problème nini oyo yozala kama cast pona ko salisa yango matondo otuni question moko ya malamu ya liboso na kolobela yo ngai nazali limité te nazali limité te problème nyonso soki na lobi ke ngai nazali spécial soki na eloko boy na kosi bino nazali limité te oyo nyonso mutu azali komona ezotambola malamu te yaka loba yango sauf oyo balobelaka bino soki portemone ngai nayebi yango te portemone magique voilà ngai nayebi yango te pe ezalaka te na mokili oyo mutu nini oyo azwa déjà portemone akomela bino na nini na bino akoma ke ngai alo mbuta oyo ezali numéro nini oyo ezali numéro nini tala malamu ezali numéro nini plus 27 numéro à Libanda matondo alo mbuta na ngai bazali awa ozali en ligne ya émission non ezangai ola na watoji ya chama to ngane na tile ba shule sababu mwana wa Kongo Central na mwana mbuta otherwise you know I'm from Canada so you do everything alone from me so I will never forget about you. Thank you for everything, bro. Thank you so much to help me to survive today. Thanks, bro. I think I'm missing our only network. Sure. Bye. Matondo langi kuta lobi ngai na yebi yango te oyo na salisa ye azali na mboka o Afrique du Sud ozali wapi na mboka nini?
No, I was in South Africa before, but I'm in Canada. Kota donc Canada. azalaki na Afrique du Sud akomi na Canada. Yango alobi. Yeah. Aza siko na Canada. Thanks. Yeah, thank you, bro. Thank you. You must trust this guy. It's Madala. He's a very good person. Matondo mbuta, matondo. Parce que question otuni po oyeba. Oyo azali na mboka musika. Azalaki nga na yebaki na soki na Afrique du Sud, akomi soki na Canada. Témoignage ya liboso ye azali musika. Mutu nyonso oyo akozala na posa ya numero na ye atuna na kopesa numero ya mbuta oyo. Parce que na mokilo tozomona batu ya lokuta bakomi ebele mingi. Oyo surtout oyo bazali ko benga ba maître soki spirituel. Na yebite mbuta na ngai. Na 2001 soki na ke kutu na banona quelque okoboy. 2001 boye baka kombo ya maître spirituel. Toyeba comme maître spiritualité. Boye baka banani. Toyebeka banganga, bangunza. Nganga ezalaka kombo parce que banganga ya ba église bazali ba église ya lokuta. Okay. Ezali. Parce que soki na bandiko talisa yo modèle ya batu oyo bayaka pa na ngai bazali na ba église minene na ba capitale na ba mboka oyo bino bowuti kuna bazali donc kuna kutu na kokota te. Wana ba pasteur. Voilà, babengaka bango ba dadi soki ba dadi bango wana na yebite ba pasteur ba prophète bango nyonso pe bayakawa. Oh ngai nazali limité te yo ozomona église tondi na batu yo ozokende bongo ozali komona te batyo loboko kwei mupepe one ko wuta wapi okomona oyebi eloko te ngai eloko nazo yebisa yo mbuta na ngai tango ngana bandaki kokola na kendaki kovanda mukena ndako ya Mama Leki Mama Leki azalaki na bification ya mboka na biso bakangaka ngai ndoki mena yebaka kindoki te kaka ba église oyo bozomona oyo pona boyaki nanga kokende bakangi ngai ndo mena lelo ngai yo nakomi kosalisa kasi yo yebaki déjà makambo na déjà à partir ya 8h on bando boya kokende église na kokende église wana ezali distraction ata oke kolala na bangomba oke kolala na église likambo tuna ata batu oyo bazolanda nani oyo makambo oyo ezali konyokola ezali kosala ye pasi akenda na église azo solution koloba te soko zui solution na esika na yo eza pe na ebele o bakenda ka église te baza malamu na mokili oyo est-ce que bakenda ba église yango pesa ka via mutu mbuta nani atikela yo penza makambo oyo matondo otuni malamu ngai ancêtre na landaka mingi fumuke mbangu na lembanga la nzongo surtout ngai nazali na pouvoir mingi ya lembanga la nzongo parce que nazalaka kanda mingi na spirituel. Okay. Nazalaka kanda mingi donc nalingaka mutu anyokola muninga te nalingaka mutu asala mutu mabe te nalingaka te oyo eza ya batu yo okende kozwa ancêtre okotuna ba mikolo nyonso ba oyo bayebi histoire ya kikitsa kikulu na biso lembanga la nzongo azalaka nani azalaka mingi kanda akoma ikutu na posa akende kosala mokili na ye po akoma kikomona buzobe koti trop lelo omoni ba église yango kaka bango bakomi kopesa ki mibali na mibali balingana basi na basi balingana ba église mena tangu na ye abanaki kolinga mabete yango ozali komona ndeko na ngai yo ozali na problème ya mabota maladie freinage moyen financier ozali na posa oye bankodia na bino kibozuya po bino kodia bomona kango lokola mabe kibozui na bino ezana nani yaka tuna ngai na kopesa yo eyano bakotuna okopesa eyano aweza tikotaki oyo luki nde yango penza okozwa seke biso to considérer biso baike to considérer ba maître nyonso o ba le caractère ba pesa ba porte-monnaie magie porte-monnaie ya chance et pesa ka mbongo ebotaka mbongo chaque jour et baza faux ngai eloko nazali koboya koloba bakombo ya ba maître parce que tangu na bandi koyamba batu ya capitale bao bazouta na ba ville kaka ba maloba telefone oyo muta sombelinga yango kaka uti na ba ville papa nakutana kina maître alienga yiboy asalinga yiboy mena ayena 2 jours ya pamba amoni réalité likambo ya yelaki 2 jours ya pamba 2 jours ya pamba mena yango ekomi kopesa ngakanda pona nini bino bozali ko benga ba maître sur spirituel bozali ko kosa batu vraiment pona nini ko salela mitoki ya batu vraiment poso moyindo
bazali kobatama mingi na kombo ya ba Congo na kombo ya bokoko bolanda te tango mutu aye tuna ye divila na ye ezali nini awuti na mboka nini vraiment na kosenga bino bandeko bozali kolanda bozana ba chance ko yoka ngai yaka na problème na longoli eloko te problème nyonso oboma mutu obongisa mutu obokela mutu maladi osala nini yaka loba ya yo yokelaka bato maposa esa bato est ce que bamutu pa koya po bwakela mutu maladi matondo alobi kobwakela mutu maladi nakozongisa keso epa na ye yo mutu oyo atieli yo poison omeli poison wana ok ube place moko basalisi yo balobelo poison mutu entele atielaki yo yango mutu wana okolimbisa ye nakolimbisa ye nzambe kaka nde mutu ayeba ndenge osala na ye ntango yo okolimbisa ye akobakisa mayele mosusu oyo akoya mpo na yo obika te siko ngai nde fo natya babobatelami kati na ngai mobatemeli yo kaka mutu oyo oza na ye kaka ye akosalela mpo yo okende mena ntango yo na vi na yo omoni ke oyo mutu mabe batikaka ye te kotisa ye na se ya mabele esika ye alingaki yo okende liboso yo tinda ye yakende na ye donc bato babwakelaka bato bambasu soki yo obiki na mbasu wana bayebiso otabwakela maladi epa na yo otindaka bango yo mpe bwakela ya kufa wi nga soki mutu aye maladi ya mbasu namoni ke ewuti epa na yo avant na banda kosalisa ye nakozwa nanu natinde epa na yo oyo omona pasi oyo ye amonaki c'est très fort parce que mbasu wana eza nanu na fabriquer na biso moko nayebi pasi nango ezwaka pete mutu oyo ayebi likambo te ezwaka na mutu oyo ayebi likambo soki yo ebele baniataka yango bayebi likambo te okomona ekosala yo mwa mbuma omonika mwa mukuso kwanji otekakisi na ekauki nango mena yo oyebi likambo okomona surtout oyo tobimisi sika bazobenga yango vite vite mbasu ya mikolo komona yango vite vite maladi tobimisi mikolo yo vite vite wana soki nabwakili yango lelo bu après 5 jours 4 jours okotambola te do lokolo na yo moko ekomi kilo obandi kobenda yango lokola koli ka bino mpe mibosalisaka yango kasi bongo soki nga nabwaki yango kokende susu wapi me ezala siko na mutu oyo ayebi likambo oyo alingi osala yo mabe me ezala te na mutu azali na ye innocent soki nabito banani bayaki liboso bancêtre na biso bien sûr mais na bible pona nini na tango ya bancêtre na biso bayebaki yango te bayeli bino nouveau testament tango bamindele na bamoni ke bapapa bakufi bayeli bino na filme ya Jésus bayeli bino nouveau testament bozalaki na ancien ya bato akala mindele akala mena ba oyo baye na mayele na bango bayeli bino nouveau testament donc baye na bible ngo nani akomaki yango mutu lokola yote abanaki kosumba te amena siko pona nini yo pe ndongo zali okoki kosala livre oyo bato bakoki kolanda pe maloba lolenge moko pe yo pozo sala makambo oyo bancêtre basalaki mena sikoyo nakopesa yo kaka exemple ya Fumukimbangu Fumukimbangu okokende no loin ya capitale ya Kinshasa awa na Kitendele okokende kuna ezali na esika oyo ye aniata ata lokolo na yo olataka numero 9 yoni okotisi lokolo ne kokoma na nini na yo prison kaka oyo bakangela eza awa na Mbanzangungu soko tali yango depuis na temps oyo bakanga ye ti lelo esala banzela etongami na brique ya mabele pe batongi yango na mabele ti lelo bambula makasi ekoyaka te sikoyo pona nini oyo ya yo moko ndimaka yango te ya bible zokende kondima Yesu yango oyo bino bolobaka omona ye Jésus oyo zali kolobela ngai omona ye namona ye te pa ya lobi ete esengo na oyo andimi amoni te kasi bayebaki poso moyindo azali teti lokola Fumukimbangu azalaki teti Fumukimbangu azalaki teti atangaki na ekole moko te me abandaki kokorige bato ebele bamiracle oyo ye Fumukimbangu asali bazwi bakotisi ye na kati ya fi basude bakangi bashere babwaki na mai me abimi sikoyo lelo kuna kutu na kokota te bakimbangise ba oyo baye na kote kimbangise bakabola ye oyo azali na nkamba na yebi ete me misusu babengaka ye nzambe na bango na yebaka te mo nzambe elingi koloba nini
parce que ngana yebi monzambe ezali na makambo mususu monzambe ezali na makambo nini nzambe elingi koloba nini nzambi ba koko na biso banaki kolela tango mondele akoti enza yebebele nza yambo kombo kaka wana yango bango bamindele bayekozo bateli bino na bible o nzambi tango ozolobela muntu ke nzamba apambola oyeba ozolakela ye mabe tango ozali kolobela muntu nzambe apambola yo ozali kolobela ye mabe ozali kolakela ye mabe ezali lokola ozolobela ye mokili na yo ya mabe nzayambi eske nga nakoki kolobela yo nzayambi ngai nakolobela yo tika nzambe ya bankulu tu bapungu tulendo asunga yo vangi ya mpungu tulendo tozali sko lolenge nini fo bitolobela yango tolongola nzambe yoka mvuluzi kimbangu yango yo mvuluzi kimbangu ezali na ba ancêtre nyonso oyo ozali komona ya Brazzaville tanga kombo na ye nani kombo na ye ne Mantswa oyo azali bango bakanisaka kaka Congo tanga awa ezali mboka nini oyo ezali Burkina Faso mama nani mama Yamega Matondo oyo ezali nini mboka nini mboka Nigeria mama nani mama Midaki oyo ezali nini oyo ezali Songolo Côte d'Ivoire Matondo mama Songolo Côte d'Ivoire oyo Senegal mama Yansini bango sikoyo bakanisaka ke ba ancêtre bazali kaka pona biso ba Congo ezali kaka pona biso te ezali Afrique mobimba tozali na fumu kimbangu ba oyo nyonso zali komona ba ancêtre bazalaki na sima ya mvuluzi kimbangu mvuluzi oyo c'est-à-dire ancêtre moko oyo pona Afrique mobimba Matondo ya biso ezali fumu kimbangu Matondo na mondi oyo tozali na combien de races toyo na 4 races 4 wana bazali na ba représentants na bango te baza nango ya biso ba Indo ya biso na ngana ebite na toyo ko la biso pa na yo mais quand ya biso ba Indo yeyo fumu kimbangu mais pona nini poso mo Indo koma ko kende na yeka o Jésus o nani kanda ndombe pasi kibeni ezali pasi en tout cas ezali pasi ndenge tozali na mbuta na plateau oyo en tout cas bozolanda biso na bokebi mingi penza alors net na Congo central boye toyambi mwa ba maître spirituel mingi na mboka ya Luanda kuna bango nyonso mingi na bango balobaka kaka mwana Congo central baza pe na ba ancêtre na bango babimisaka lokola ba tête na ba question oyo elanditsamaka na bango na plateau ya awa biso Luanda alors sikoyo ndenge nini tokoki kokesenisa muto yo ayebi penza musala na muto yo ayebi penza musala yango te Matondo tangu boyambi mutu oyo alobi awuti Congo central il faut que tuna outi Congo central oui na mboka nini alobi mboka divila nini o alobi divila mai nini bomelaka na divila na bino mai nini bosokolaka koko oya liboso ya mboka na bino nani tango yo okotuna yango bozali na ba relation na mikolo ona omoni bol linga kate ko yamba mutu nyonso na esika na bino tango yo okotuna ndengwana bokozwa limero nanga bobengi parce que ngai déjà mutu oyo azali ko wute pa na bino azoya epa na bino so bobengi ngai bolobi kaka kombo na koyeba parce que na kokota mbungwa bankulu bakolakisa ngai azali nani poto yebanaka oyebi mboka oyo babengaka mbetenge oyokaka yango mbetenge wana soki oye na ngambo ya Baflev tobengi mbatambengi mutu nyonso ayebi mbetenge ezali na batu kuna basalaka makambo ya makasi ezali mboka oyo biso tosali oye na Baflev kotoyo mbatambengi ezali kaka mwana ya mbetenge ozali komona maintenant sikoyo oyo akoya koleke pa na bino abimeli na mboka nini parce que eza na ba village oyo esimbi spiritualité ya Congo central yango wana sikoyo ba oyo wana babimi na mboka nini yo okanisi soki ngeme mona muntu ou bien omoni muntu oyo azali kolobela yo ki monoko mboka peut-être ayokeli yango na minoko ya bato lo yo vula di villa enge ki di villa diabo ki maza beno nwana nga
kemaza beno kugiolanga tuna muntu nyonso te oyo azali koya kolobela yo ngai nasalaka boye bino bozokanisa akozwa eloko akotisi boye pu epeli azwi boye yango nde mosala eza mosala te yo oye po otala biloko wana te mpona nini azali kokosama yo oye koluka solution na likambo ozali nango posa estce yo oye mpo na spectacle oyo ye azali kosala baspectacle wana topesaka yango mingi na bakatiere bakatiere twasenga bino baspectacle wana mpona defe edingwe oyo akuti kokufa wana azali lokola mutu oyo pena afongolaki nzela ya komema bakatiere awa na mboka topesa yango mingi bakatiere me ezali mpona mutu pamba te me nayebi te ndenge ekomi opanzana okomona kotola boye bakotisi boye pu me oyo ezali biloko ya bakatiere me bamaître spirituel bofongola miso vraiment. Alors tokomi mpenza na suka émission na biso lokola olobi ke baproblème nyonso na Congo central toyebi ke baartiste bazali homme politique bazali matondo na problème nyonso mpona kocontacter to koconsulter yo procédure ezalaka ndeni est ce que mutu fait pas na consultation pour que a expliquer problème na ye esenaka ndeni wana soki azwi numéro ezali wana ezali 0 plus 243 84 21 30 991. Okay. Soki obengi ngai wana ezali secret oyo tokosolola na mutu parce que mutu na mutu ayaka na musala na ye. Siko consultation eza payant? Wana ezalaka ofele. Koko yeba biso tobengaka ngo mbungwa okota na mbungwa. Ofele nazali kobenga ngo pona nini ekoki kozala nango 1000 francs 2000 parce que nasombaka mwa biloko mike pona na yeba koyeba connexion na yo esiko zali parce que moi quelque chose na yo wana yango eza mutoki na yo yango ekofunda lokola ke ye azali na posa bayeba makamu na ye moi quelque chose wana parce que mutoki ezali mutoki na yo pe ava yo opesa nga yango na kopesa yo mayele oyo kosalela po ezala kognete na yo mais na normalité na benga kango kaka ofele parce que mutu nyonso oyo na lobelaka na kote ya kokota mbungwa akokaka yango kaka ezalaka nango gravité. En tout cas vraiment tokomi na suka merci pona koyamba biso pe pona kotalisa biso ma nyonso to sololi oyo esali biso vraiment bien toza na ibale oyo tozosala émission awa pona nino pona kaka oyo kovanda na esika ya boy kasi biso tozali mingi na kati ya zamba na pembeni ya mai pona nazalaka na facilité ya koyamba esprit ya ba ancêtre to sololaka na bango malamu yo pe okoki koya na musala soki musala wana parce que ezana makambo mususu ezalaka famille bakanga yo à partir ya mboka maintenant il faut na yeba mot de passe to code oyo bango bakangela yo nakobelela ba ancêtre ba oyo babanda mokili nakoki kobelela fumoki mbangu nakoki kobelela mama vita kimpa nakoki kobelela ba ancêtre bazali ebele mbangala njongo nakoki kobelela doke ba mama ba papa padi bazali ebele mais quand ina nzela ya mai pe ya zamba bazali na facilité parce que ba ville ezalaka na ba distraction mingi nakoka kovanda na esika ya makelele te place ezali batu ya ndenge na ndenge yango na yaka kovanda awa pona ko facilité ko yamba bino bozalaka na ba problème ya ndenge na ya ndenge siko na batu bazali libanda ya mboka musika ya mboka okotraiter na bango ndeni a partir ya téléphone ko orienter bongo ndoki oyo ou bien aloba kadia mpemba oyo azali na posa kolia mutu to kosala mutu mabe akipaka mutu azali na États-Unis mutu azali boy spiritualité kipaka te ata yo obengi ngai na nzela ya telefone ozali musika ezali na makambo na kotuna yo soki okoki yango tosali musala soki okoki yango te tosali pete mutu maladi nde mutu alukaka munganga luta ozo yoka munganga ebino bolobaka nganga eza na mokombo mutu na mutu azali na makambo na ye na mokili oyo soki bacontacte yo te awa na Congo central eza te na mutu ya leki yo na nguya te na bisoki mpe bacontacte yo te est ce que na Congo central eza mpe na bato oyo baza makasi ya part yo mutu azali te mutu azali te mutu azali te ya pe na likambo mosusu te autant mosusu okale osengi mpe aide pa ndeko mosusu mutu azali te
ezali na eloko te oyo nga nalembanaka ezali te ntango deja naza na pouvoir ke mutu oyo baluki akende alimwa na mokili oyo ozali komona boye alimwa me ngai na ye bobengi nga avant ke mutu wana azali na maladi nakozongisa pe bongo ntango nazozwa molimo bakangi na nzete bakangi place interne nazwi nazongisi nani susu akoleka ngai eza na mutu taleki ngai na mokili oyo naloba na mokili oyo mutu azali te. Vraiment, merci. Tozalaki bon na mbuta, biso tozawana kaka pona ko informa bino responsabilité o tozwaki. Pourtant bayaka bakutaka biso bakendaka batika biso. Ata awa na Congo central ezakaka biso. Vraiment, on se retrouve à la prochaine. Merci l'équipe Nanga pour la confiance et la fidélité. Nenge tozo tambola boye. Tosalango toujours bien. Mbuta, est-ce que ça na bato ya ko kozwa mo mbote? Na lolenge na biso ba matondo mbuta mbote ezali te me message na kotika na bandeko na ngai yo ozali na problème ya musala ozali na problème ya mabota ozali na problème ya maladie ozali na problème financier ozali na problème ya voyage ozali na problème ya succès yaka kobanga eloko te ezali te na makila bakosenga yo yaka contacter tout moi na plus 243 83 21 30 991 contacter mbuta na yo lobali kamunyoso oyo yo ozwi chance parce que ebele bazwaka chance te bakutana na batu ya ndenge na ya ndenge yo ozwi chance yaka loba nini oyo ezali kotungisa yo okozwa pe solution na likambo na omena sengaka yo na sungi kozanga témoignage te sunga ngai na mwa sukali mwa café parce que yango ezalaka pasi biso awa na mboka sukali café mungwa yango kaka ngai na kosenga bandeko na ngai nazana muta ko pesa mbote te bankulu na ngai bazala na bino na oyo nyonso ye ayoki oyo bozali komona ba makambo zali bino bozana na ba ville bozali komona makambo zali ko salama na ba ville yo ozali kondima tikitsa kinkulu na yote soki ozalaki na 1 okokoma na 0 bozali komona makambo oyo zali ko salema na koloba mingi te bozali komona na ba capitale bozali komona ekokoma tina bamboka oyo bino bozali zonga na nzela kikitsa kinkulu na yo izonga na nzela oyo yo obungela nzela ya bokoko na yo bino bozali koyoka kibokoko mususa kote peto yango na ndenge ya lokuta mususa komemo na ndenge ya solo mekati bino bokutani na chance benga ntumo na yo azali awa loba nyonso oyo yo ozali komona ezali kotambola te o obota mwana abota ma normal mais akoma vadio akoma boy yaka loba yango bakopesa yo solution na likam oyo ozali moi liloba ezali pona chaîne na biso Miss Girl Télévision Luanda pe émission awa biso Miss Girl nako yako tobola pamba Miss Girl Télévision eloko parce que nazali komona makambo ya minene ezali koya epa na bino bakulu balakisi ngai bokokende ba voyage bokokutana na batu ya minene mais kanti na batu oyo bokokutana na bongo ya minene botalisa bango nzela na oyo bino bokomona ngai nanu nakosenga epa na bino moko aya na musala oyo ngana sala po bino moko bozali kolakisa nga na TV pona elobela bino bozala sir na batu oyo bazali kolanda ngai ke bino moko nanu bozala lokola ba témoin ya liboso oyaki na problème oyo ngana sali pona esunga bino po bopesa témoignage ya malomo parce que oyo ezali témoignage bapangizame Louisa Vodiambu opasi nzimbu mambo kina kwenda kuntwala ko engeye pasi dila Louisa bampangizame mono kizolele vova mukindinga kiyombe ko kindibu ke mutandu ko mekanzi mono vovele mukingala pasike bampangizame bankulu bawa bavutula pe mambo mawonso ngeye diambu na yawu wiza vova kuzola ko ngeye dia kambazimbazi mambo mambi wa vitu muna njo waku wa vitu muka mzimbo diaku wa vitu muna mambo baku wiza vova kidiambu beto bankulu bitavava bankulu ba feti sala fomukimbangu weti sala ba ancêtre diaku ngeye nyonso wakulu ba feti sala matondo gwa nga makifofa ngako diambu ko lokola to bandaki na matondo ndongo yambaki biso to silisi pe boy matondo matondo